lokole bani ko vima nini boye motema moto abi moto wana na motema nani na yoka moto ya bongo te mabwakeli yo mbasu likola lopango na yo moko sombi otongi après sikoyo batindeli yo message ke zonga lisusu batala yo yaka koteka lopango batalo. Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend ya air oyo bokola na bandako na bino. Vraiment te pesi ba mbote belé na batunyo so balandaka Kelly Joyce TV. Te pesi ba merci na bino ba obotala kabiso bino ba o déjà pour s'abonner na chaîne ya Kelly Joyce. En tout cas vraiment nzamba pambola bino. Bino pe ba ona bo s'abonner na chaîne ya Kelly Joyce TV te. Vraiment boya bokota botala ba émission botala bilubu. Botala ba conseil ya kitoko ba histoire to kabolaka masolo ya batu to kabolaka vraiment yaka na Kelly Joyce s'abonner chela biso commentaire aimer ba vidéo vraiment et ko sala biso bien pourquoi pas partager ba vidéo na biso na réseaux sociaux non nyonso to zana vraiment nzambe akozanga ko pambola yote vraiment bande ko temps ebele vraiment et ça les mikolo ebele vraiment to kutanité to monanité vraiment Mama Joyce azaki vraiment busy tellement naza vraiment busy bino mo boyebi to komi déjà na sama moi vraiment ce qui est bimi mutafanda sunanda côté au fanda sunanda côté makambo eza ebele ya osala mais quand même tozozo pe mwata ya koleka na chaîne na biso vraiment merci na bino ba oyo déjà bozo benga biso merci na bino ba o bozo partager ba vidéo na biso vraiment nzamba pambola bino azong c'est la bino ya ebele vraiment Mama Joyce aleki lelo vraiment ndeko na biso moko na kombo ya Richard ndeko Richard abengi biso aza na Londres vraiment batu muso abenga biso baboya kopesa biso ba kombo babibeta ka lisolo me kopesa kombo na ngate me ndeko na biso Richard andimi vraiment na beta lisolo natanga kombo na ye ndeko na biso Richard vraiment nzamba pambola yo ndeko na biso papa na biso Richard abengi biso afani na Londres vraiment tozata ebelete tokoti vraiment na lisolo na biso po alobi mama vraiment betelanga lisolo po eza ba réalité ezosalama vraiment esalami epa na nga moko vraiment na famille na libota oyo yanga basalinga mabe vraiment po na bato bayebi te bazala mayele vraiment na lisolo oyo ete ya bino bandeko oyo bozolanda biso ete ya mabote ebele bino bato oyo bozokende kini nani boyebi ba réalité ezoleka na kini te vraiment lisolo oyo ete ya bino po oyo esalameli ndeko nanga ekoki pe kosalemela ndeko na yo oyo esalameli papa na biso Richard ekoki pe kosalemela yo donc zwa mayele okeki zala mayele vraiment papa na biso Richard abengi nga alobi mama nanga vraiment betelanga lisolo oyo po vraiment eza lisolo moko esalinga pasi esalinga mawa nazotala na bi nasala nini naza esusi neloko kosala te mais justice ya nzambe esala vraiment esala po ye aza na eloko moko ya osala esusu te na mama oyo papa na biso Richard ayo kosoma ndako oyo asomi na Congo asomi ndako vraiment ezalaki place moko ya munene lopango moko vraiment ya munene ndenge ayebisi biso ya munene mais ezalaki kaka na mwa ndako ya muke na kati ya lopango wana esengaki fo abuka ndako wana ya muke aclotirer lopango na ye vraiment très bien atonga ndenge atongi sikoyo donc yaki kosala ke achaka bandeko na ye bato babane kosala misala ye azotinda ka mbongo chaque mois bandeko na ye bazosala misala kuna na Congo vraiment bazalaki bien problème ezalaki te eloko moko ezalaki tabi mama na bundi vraiment omonake na bimaka na ndako na 5h na tongo nazonga ndako 21h sikoyo ozongi ndako 21h abi naza kutu na mwasi te naza na mwasi te nazaka na fiancé nakobenga ye mwasi te mpona na bali ete naza na nani na ngai mutu na nga tofandaka na ye mena tobalani te naza ta na mwana moko te donc famille na nga vraiment bazalaki bien na misala babane kosala misala bien nga vraiment na bane ko travail tellement na yebaki ke nasomi ndako nazotonga siko ndako na nga esengaki vraiment il faut na sala abi na bane kosala ba double shift so bapesi vraiment ba shift ya badabo wana bane kosala akolonga na ndako 5h akozonga e mususu 21h wana soki aye alembi vraiment omona fo aluka alala e mususu kuta kozwa kutu temps ya kolia te alali po ayebi ke na tongo lisusu ba 5h fo abima abane kosala lundi ti samedi papa na biso abimaka lundi ti samedi abimaka kaka tongo ba 5h ba 21h azongi ndako jour kaka wa bana kopema ezaki ka dimanche
abandaki donc kosala penza kosala mona chaque mois azotinda ba 700 livres azotinda ba 700 livres na dollar ekozala ba 800 dollars bien ba 900 dollars na ndambo donc pona bato boliaka dollar bo comprendre biso a toliaka livre to koloba lisolo ndenge oyo ye ayebisa biso to loba lisolo vraiment to ko doubler te bo comprendre kaka papa na biso bane kotinda ba 900 livres ba 1000 livres na mois po batonga ndako batonga bandako oyo bane kotonga tellement espace na lopango ezaki munene atongi bandako na ye ndako atongi donc bandako atongi na kati ya lopango atongi lokola 5 portes oyo atie ba locataire après yo kotonga lisusu ndako ya munene oyo ezake achaki wana comme ça famille na ye bazala na kati kuna 5 portes wana atie ba locataire après ndako na ye munene wana achaki bandeko na ye bazala na kati kuna mais sikoyo bamane kotonga ndako ya ndeko na biso famille vraiment bazaki bien problème ezalaki te ndenge ezalaka yaya azotina mbongo bango kuna na Congo bazotonga donc ndako pe batongi vraiment ndako ezaki batongi ndako vraiment ndako ya bien ya kitoko allez balocataire pe bakotaka te balocataire bayo kota na kati ya lopango siko papa na biso alobi ok lokola ndako esili ndako ya balocataire esili balocataire bakoti na lopango siko batonga siko ndako oyo eza ya munene tellement pe espace etikalaki batonga susu ndako ya munene oyo ezaki famille na ye eya kofana na kati bache balocataire bakomi ofuta mbongo oyo balocataire bazofuta bakomi kotongela ngo ndenge ezalaki ke papa na biso abandaki kotinda mbongo chaque mois batonga ndako abandaki susu kotinda su mbongo te ekomaki ke soki balocataire bafuti mbongo oyo balocataire bafuti kuna yango nde bakomi kotongela ndako ya munene oyo eza na kati ya lopango wana po bafamille na ye bakende kofanda oyo osala pe ndako pe ya munene batongi après papa na biso alobi ok lokola ndako ya munene etongami bafamille na nga papa mama leki ya mobali moko na ba leki na ye ya basi mibale bakende kofanda na kati ya ndako wana donc na ndako wana ya munene atie bango bafanda kuna na kati na place ezalaki bafutelaka soki ndenge nini atie bango na kati kuna babanda kofanda kuna après 5 portes oyo eza kuna ya balocataire mais mbongo siko balocataire babandaki kopesa papa na biso abandaki koloba ke babomba mbongo wana comme ça basala nango makambo mosusu oyo ye abandaki kobongisa po asala ebandaki koleka pe ka bongo ti eyo okoma mama moko boye soki kaka papa na biso afandi babengaka papa na biso po papa na biso abandaki kosolola na balocataire na kati balocataire oyo baza na ndako na ye na Congo kuna babandaki kosolola bazaki na contact babandaki kosolola balocataire babenga mais lopango yango biso tokoti lopango bato ebele na kati ya lopango boye biso tozo comprendre te tokoti mona lopango ekomi sali te po babi lopango wana vraiment ezalaki otalaka ndako bauti otonga sika lopango moko ya bien vraiment moya tokabola bafoto eza te alakisa nga atindi mpe bavideo mais moya tokabola bafoto eza te po apermettre biso tosala yango te soki apermettre biso tosala yango ata après tokoki kotia bafoto mpe bavideo eza problème te tosalaka oyo bato basengaka biso tosala soko olobi mama Joyce kotisa bafoto na okota mama Joyce sala boye na otia so pesinga mpe bafoto bato natia totiaka na biso po toza wana mpona kokabola lisolo mpona kokabola oyo bato bapesaka biso eyo osalaki balocataire bakomi kobenga papa na biso o ndenge eza boye biso foto bima na biso po lopango bato baleki ebele siko soki papa oyo abengi famille na ye me bato balocataire bazolobaki bato baleki ebele na lopango bato yango na lopango baleki ebele banani bafamille babandaki koloba te nzoka te bandeko na nga kaka ndenge ezalaka papa na biso Richard asomi ndako atie papa na ye na mama na ye na leki na ye ya mobali moko na baleki na ye ya basi mibale ekoma siko tata mwasi akoya na ndako wana kosala une semaine akei bana ya tata mwasi bakoya na kati ya ndako wana bana ya mama kulutu bana ya noko donc lopango ekoma nangoko oyo eza donc lopango ekoma salite salitabi na bimisa mbongo ebele po na lopango wana ta bino moko bandeko papa Richard abina bimisa mbongo oyo ezaki ke mosusu na mwanga moko nazozanga eloko olia me na bandaki kosala tu na bimisa mbongo natonga ndako na Congo siko natongi ndako nayebisaka bango nakotaka bango na kati ya lopango na abina mama na papa na lobi nakoti bino na kati ya lopango pardon nalingi bato teke bobana koyambaka bato bayaka soki ndenge nini bakoya kobebisala nga lopango nanga mpo na futi na bimisi bambongo ebele po natonga lopango me koma nango lopango ekoma ke batata mwasi bayaka na bango balali bamama kulu
kulutu donc bana na bango kutu ekomaki bana na bango bazalaka susu epa na bango te bakomande sikoyo kofanda sikoyo na lopango wana soki otali lopango vraiment moyen eza te ndeko na biso akoma ekosilika po balocataire oyo bato baleki ebele biso tongo tobima boye sikoyo papa na biso Richard aye kozwa décision alobi o te ngai nakende nakita kini comme ça nakende koyeba problème yango eza nini oyo bango bazolobela ere nyonso tu tobima nini boye lopango bato ebele soki ndenge nini ayebisaki mpe famille na ye te ayebisa famille na ye te papa Richard vraiment numéro eza wana bandeko bobenga biso ata après émission eza live te émission eza première vraiment botiela biso bacommentaire bo aimer vraiment vidéo vraiment bo partager vidéo lisolo oyo vraiment eza lisolo moko eza ba réalité ezoleka na Congo eza mutu moko mutabeteli nga te naza sur na sina beta lisolo ya boyeme na ndenge mususu lisusu oyo mama na biso bakenda kotiela ye poison na Congo tala lisusu lisolo mususu ye lisusu oyo ya bandeko ya papa na biso Richard makambo basali mwana na bango vraiment eza vraiment pasi eyo sala ke papa na biso abite nakita pe Congo nakende koyeba problème yango eza nini po tellement balocataire bazoyebisanga eloko mosusu soki natuni papa na mama balobaka mpe eloko mosusu bandeko ndeko na biso mpe Richard akiti Congo abuke mpe hotel makambo nyonso tu asali bango lokola surprise akende bayeba te ndeko Richard akei akomi mpe na kati ya lopango yango bandeko akota na kati ya lopango abi na donc lopango nakoti na kati ya lopango po abi eza mbala liboso te nakendaka deja so nakepe nakomaka mpe na lopango nanga lopango mpe silaki natongaki esilaki nasisi kotonga nakendaki mpe kotala ndenge mosala esalamaki vraiment mosala esalamaki kitoko lopango vraiment ezalaki très bien mais nake boye nasali bango surprise nakende kotala na kuti lopango vraiment salite oyo eza soki ndenge nini nazoyeba te en plus bana abi bana ebele bakoma na bango kofanda wana bakoma na bango kosala soki makambo nini basalaka kuna na kati donc bato bakombolaka susu lopango te lopango ekomi salite oyo eza ke nga natongi lopango na nga natie balocataire nazwaka mwa mbongo ata bambongo oyo nyonso nabimisi ezonga te mais quand même ata mwa ndambu oyo babana kopesa chaque mois na place ezalaka famille na nga nyonso balelelaka nga soki ndenge so likambo ezali te natongi ndako natie balocataire bino pe boza na kati ya lopango donc na place bosenga nga mbongo awa balocataire bapesa bino mbongo kuna comme ça bodiminie nga pe ba charge mosusu naza nango mais nakuta ndako nakuta lopango vraiment esalanga vraiment bien te esalanga bien te nakendaka mpona kende mpona 1 mois nafanda mpona 1 mois naye koshanie na bi te na place ezala boyenga namoni ke il faut nabimisa bafamille na nga na kati ya lopango wana comme ça balocataire wana batikala kaka na ba 5 portes wana eza ya balocataire etikala kaka 5 portes ya balocataire famille na ngai nabimisa bango comme ça nalukela bango place moko soki ya kofutela mpona sikoyo bakoma kofutela kuna nazwa balocataire babana kofana na ndako oyo famille na nga bazali comme ça babana kopesa mbongo oyo balocataire wana babana kopesa afutelaka famille na ye ndako oyo bakende kofanda po azomona ke soki atie bango na kati ya lopango na ye wana bafanda esu na lopango wana ekozala bien te na ndenge deja moneli donc na bafamille bakoma koya na bango wana baye balali basali makambo na bango soki ndenge nini abi te naye kosola na famille afandisi famille asolo na famille abi vraiment condition nakuteli lopango vraiment nasepeli nango te vraiment nabimisi soki bino bozo comprendre te nga na oyebisa bino mbongo nasombeli lopango mpo mbongo mpe natongeli lopango oyo vraiment bino ya mosusu bocomprendre te na bana ye kolonga na ndako na 5h na ntongo nazonga na 21h na nyokwami mpo nazwa mbongo nasomba lopango mpe natonga lisusu lopango oyo mais na ndenge na ye na yo okuta donc bafamille nyonso lokola lopango yango ekoma nango ya famille bato nyonso tu bakoma kolongwa na bango mpa na bango bayeba ye kofanda awa na bana donc ndenge nakuteli lopango vraiment nga namoni ke na place bino bofanda awa nga na olukela bino ndako mosusu ya kofutela bino bokefana na ndako ya kofutela comme ça bomitungisa te ngai moko na banofuta ndako oyo natia balocataire comme ça lopango oyo ezalaka balocataire na kati bino bobana kofutela nga na banofutela bino ndako famille ekosilika na ndeni yo kene koloba ke biso tofandi awa deja toza bakolo lopango
sikoyo longola biso awa omema biso tokenda kofutela lisusu ata kutu yo bana kofuta mbongo eza vraiment normal te biso tosepeli nango te tokoki kolongwa awa te yo o bana kofutela biso ndako tokoma balocataire yabi te boza balocataire toboyi te mais balocataire boza na lopango na bino oyo ezaki bobana kozwa mbongo na place ke bofanda na lopango awa botika lopango oyo ezalaka mpona balocataire famille esilika bandeko famille silika makambo ya mabe bima vraiment na nini na réunion wana bafandaka famille elobi ke soki okenda poto eza biso en plus yo okenda poto obengisani baleki na yo oni baparent na yo nini toboyi tososomi lopango deja otie balocataire na kati mais biso tozalaki na kati ya lopango ebeba te wana etali yo te yo sokoma deja na poto oza na mbongo ebele po oti obane yo deja kotina mbongo ba 1000 ba 905 oza deja na mbongo en plus obane kotina mbongo po o tongela ndako ezaki problème te mais ndako yo aussi lokomaki soki basengi yo mbongo o ngana za na mbongo te mais obane kotonga ndako obane kobimisa ba 1000 obane kobimisa ba 900 ezaki problème te papa na biso alobi mais ngana comprendre bino te bandeko abi ekoma problème ngana famille bayebisanga tokotala soki koteka lopango babi tokotala soko oteka lopango bandeko bino bozokende Congo bozala mayele abi tokotala soko oteka lopango ndeko na biso kozonga na hotel tellement zaki pe na bato babane kotambola na ye kozonga na hotel o lokolo nini lokolo bani kovimba lokolo bani kovimba nini boye motema moto abi moto wana na motema nani na yoka moto ya bongo te mutema moyeta ato melima ya balila ata bayeli yo ba ascrim ya ndenge ni ozo sentir ke mutema kaka moto bamema na hôpital boy abi lokole bani kopola lokolo baby nini na hôpital balobi mbasu ya bimbasu ya ndenge nini nga mbasu na zuli yango nini abenga famille bazo yamba te abi na sala 4 jours na hôpital tala lokolo moyena tombola lokolo eza te babi moyen te na ya kozonga bami na chanja nini ya kochange na ya kozonga ndeko na biso alobi nazonga na poto nakendaki nasalaka 1 semaine ngam nakandaki nakesala 1 mois nasalaka 1 semaine nazonga na poto abi na poto wana nazonga na kanisa na poto banani bayebi mbasu te nzoka te na poto pe batretaka mbasu bayebi mbasu abi na ya na poto abi lokolo mo lokolo ndenge ezalaka munene siko lokolo ekoma mukie papa na biso lokolo ekonda ekoma mwindu baposo akomi kaka na poto famille kuna bayo oyokake mwana bino abelaki mbasu azongi poto afani kaka boye après 1 semaine azonga na poto babani kotraite après 1 semaine amoni message na telefone famille na ye bakomele message balobi ozwi zonga lisusu batala yo babwakeli yo mbasu likola lopango na yo moko osombi otongi après sikoyo batindeli yo message ke zonga lisusu batala yo yaka koteka lopango batalo tala niveau ya kimutema mabe oyo bafamille na biso nalobi teka bafamille nyonso mais majorité ya bafamille baza na Congo makambo bakomi osala bandeko na bango na poto donc soki oye poto bango bazomona ke osi obonga vie déjà se changea soki babengi yo opesanga 20 livres soki oza nango te ye kutu apesaka te soki ata soki opesi merci ezalaka te ozwaka merci na Western Union nde koyebisa yo ke merci na mbongo otindaki mutu déjà se azwaki mais mutu oyo azwi mbongo mpo abenga yo asengo merci ezalaka nango te lobi nakende matanga na yoki bato donc ndeko mosusu azobeta lisolo ndenge nini bamama leki bapapa kulutu na ye na banoko na ye basala ye na biloko na ye akenda nango mituka na ye akenda nango ya koteka donc lisolere na yoki na bi fo nabeta mpe lisolo ka ya ndeko oyo lisusu makambo ezosalama na Congo ozotambola yokanisi mutu boye nzoka te makambo alekani nango yo oyebi te bandeko na biso ya Congo bozosala biso oyo po ani tosali bino nini tala ndeko na biso anyo kwami kolamuka na ntongo 5 heures surtout loba kutu na sama ya musu mwa bien mais na hiver mutalamuka 5 heures dita na mbeto heure ezalaka heure wana siko pongi ezotoka
pongi vraiment oyo ezaki ozolamuka boye mbeto ezobenda yo moto azolamuka 5 heures azoke mosala azonga mpe ndako yangi 21 heures aye asokola ali alali polo biso fo alamuka 5 heures asombi lopango esuki ka wana te atongi lopango na ye très bien azwi bandeko esuki ka wana te azwi bino bandeko akoti bino na kati ya lopango bofana na kati ya lopango wana mais eloko bofuti ye bobwakeli ye mbasu po aye na kini aya kolongola bino na kati ya lopango yango bandeko nanga bozokende Congo toboyi te bosombaka mapango te somba na yo lopango na yo soko oke Congo somba place mais ozosomba place na yo na Congo kochano famille te soko ozosomba place na Congo bandeko kocha famille te masolo na yo yango deja soki 3-4 bato bazoloba ngo deja oya ndeko na nga moko namoni lokolo ya ndeko lokolo mosusu etikala normal lokolo mosusu ekoma tala mokie vraiment esali pasi famille bokoki kosala mwana bino moko bino baleki yaya na bino bosala ye boye poka na lopango biloka mokili to okende nango wapi lopango eza eloko ya mokili eza eloko te okende nango wapi bokati ye mpe maboko te po akosalaka na ye mpe kaka yango mona bato mosusu awuti poto akeki na komi na ye na famille na ye te awuti poto akeki asali ne makambo na ye akanaki na ye asilisa yo kozonga bomona kaka na bafoto azalaki na kini bopesa bato mosusu tor te moto aboye basali ye mabe aboye yaka akende kini eske akende omona su famille na ye obi akoma su na abi nasundela bango nasundoli lopango wana bazwa na bango yango bazwa na bango me bakati nga maboko te na osambelaka justice ya nzambe esala soki eza lopango na nga na somba na mbongo na nga ya motoki na nga bafanda kaka na lopango wana mais soki eza lopango ya bango batonga basali nga boye wana nzambe ye moko ayebi ndeko ozokende kini somba lopango soki osomba lopango oza na famille tia balocataire mbongo balocataire babana kofuta yo opesaka famille na yo kosomba lopango te so oza na baprojet mosusu lobaki osomba lopango ya famille opesi bango wana eza osombeli bango lopango ya famille opesi bango mpo basala nango soki nini wana etali yo te mais soki eza ke na ndenge tozalaka na baprojet ke mosusu oza na bana oza na mobali oza na mwasi oza na soki nini awa osombi lopango ke mosusu soko ngo bana okende voyage na Congo na place bokendaka na botel bokende na lopango bien soki ndenge nini lopango wana nga na préféré tiano balocataire otie balocataire soki eloko bafamille na bakenda kozwa mbongo bien bakenda kozwa mbongo chaque mois po mokolo okende koteka lopango na yo ezala problème te po soki otie lopango ozwi lopango na yo sombi otie famille na kati tika na yo kutu makambo na ezonga nakende koteka po bakoboma yo lopango yo sombi otie famille na kati ale yo longwe makolo nyonso mibale oke na Congo okende koteka lopango oyo tia famille kuna na kati bakobomoti ozala mpe moto oyebi nzambe te bakoboma yo mpenza ya mobeso ozotala boye babomi yo po bandeko na biso bakoma na bango ndenge mosusu malgré tozalaka na biso bien tosolaka me na erreur kaka ya moke bakoki kosala mabe facile donc na bopete nyonso basali yo mabe tala ndeko na biso asuki wapi abane kozwa mbongo na ye azotinda na Congo bazotongele ndako esili atie bandeko na ye azongi awa mbasu azongi na mbasu mama na biso nabetaka lisolo akenda Congo kaka makambo ya mapango oyo mama na ye na papa na ye bandimi batiela mwana na bango poison mwana na bino oyo boboti aye sikoyo aya kodeklare lopango na ye bino bolingi botiela ye poison mpo boboma ye bozala mayele mpo mapango yango tosomba bandeko na biso na Congo bakomprenaka te omoni mapango oyo biso tosombaka na Congo kuna ezalaka nango mpe mpo na biso te po biso jamais nga na koolonga na nga na Congo awa ezalaka nango mais eza vraiment te ke na kooloba na 99% na 99% donc na kooloba ka moko nde akookita na kina kende kofanda mpo na libela eza pasi moto afandaka na poto
akende na ye Congo akende kofana na ye na Congo mpo na libela akoki na ye kokende na lobibi akoki kokende mais toza ebele te ebele te oyo bakokita vraiment bafandaka na Congo ebele bakita toke na biso fana bafandaka solo bafandaka na poto bakita oyo tokiti na biso toke fana na Congo mpo na libela bakitaka na bango mais baza ebele te mapango tosombaka na Congo kuna ezalaka mpo na biso te po biso jamais tokokitaka na biso na Congo kuna tokende toya kofanda kuna jamais bana na biso surtout bana na biso tozobota na poto awa akolinga na ye te kakita na Congo kuna ya kofanda na Congo mpo na libela tosomba yango kaka mpo na bino mpo na bolamu na bino mpe kaka me bokomprendre na biso kaka te omona moto azobundana soki osenge mo eloko boye ayebi soki aza nango te yo bonga na poto ti yo kenda poto ti yo osala boye ti toza bato tozangaka mpe mosusu yo mpo soki oyaki na poto bagoyigoyi mpe baza na bango na poto awo bato bazaki basalaka te bolemo elata bango na nzoto yo mpe soki ozalaki kuna mosusu soki oye awa ngo banotina te eloko tokomi na goyigoyi osalaka na yo te mais soki moto atindeli ata mwa 20 dollars pesa ye merci po yebi ndenge azwili 20 dollars wana te nga kuna loba surtout basi mwasi na poto so atindeli yo mbongo soki atindeli yo 100 dollars vraiment senga nzambe merci pesa moto wana merci po biso basi tosalaka double na poto awa mosu balobaka basi ya Congo baleki basi ya poto na makasi non bakosaka mwasi ya poto aleki mwasi ya Congo na makasi te mwasi ya Congo mpe aleki mwasi ya poto na makasi te me mingi nga na koloba basi ya poto baleki basi ya Congo na makasi po anini biso basi ya poto okolamuka na tongo osokole bana obongisi bana oke kotika bana na classe okozonga ndako sala misala ndako osisi eza na bato mosusu mpe bakendaka ye mosusu ake kotika bana mbala moko ake mosala azokuta mosala azoya ake kozwa bana na classe abandi kolamba asilisi alesa bana abongisa ndako mobali aya alambela yo mobali asala boye asala boye asala boye azongisa boye asokola bilamba arepase anini boye na butu ake kolala me basi ya Congo akolamuka na ye na tongo ya mosu atekaka ne te alamuki ne na tongo kaka ndenge amilamukeli asokoli na ye amimeleli ti afandi wana mobali siko ake koluka mbongo afandi wana ti azozelaka mobali auta mosala aya kopesa ye mbongo awenze mpo ye akende wenze asala wenze aya kolamba mpo bana balia me biso ya na poto mwasi azosala mobali azosala en plus tosala misala mpe lokwa mibali mobali azosala mwasi azosala olamuki mpe oke otiki bana na classe oye na ndako boye obandi kosala misala ndako oke mpe ozwi bana mpe oye boye oke mpe mosala lisusu surtout biso nga na felicita biso bato tosala abutu oza na bana mike babebe mais ozokende butu bandi 19h ti 8h ozonga ndako boye mpe boye ale ya mosusu olalaka 2h 3h de temps esili na butu lisusu okesu mosala me ya boye moto atindeli yo eloko bondimaka ya bato te moninga asomi lopango ayebisi bino bobongisa lopango oyo bolingi te babimisa bino mpe na lopango yango ekomi bobwakelaka bato bambaso me bobongisa lopango yango nga vraiment conseil na opesa bandeko okiti kini kosomba lopango kotya bandeko te po biso bato tomemela bino masolo tozozwa bamasolo ebele ya makambo oyo ya Congo makambo bandeko bazosalaka bato oyo baparent bazosala bato mwana bino moko bosali ye mabe boye bongo mutu mosusu bosala ye ndenge nini mama na biso moko apesa ye lisolo awa mobali akufi lopango basomba na Congo fame mobali bazwi lopango wana bateki yango yakende Congo boye ake okuta lopango basi bateka tozosuka wapi tozokende wapi bino mpe bandeko bozosomba lopango na Congo somba mpe lopango na poto pourquoi bozokokosomba lopango na poto te osomi ndako na Congo bien sûr somba ndako ezala na Congo kuna mais somba mpe ndako yo moto oza na poto oza na bana oza na mwasi oza na mobali ozosomba ndako na poto te po ani biso bakongolais baprojet na biso ezalaka ya Congo ya Congo mais non tokobanda kozalaka mpe kaka na bandaka bakansel te
ozo bebisa mbongo na yo ozo futa na cancel mais mbongo wana soki ezake obongisi vraiment kangisi deposit na yo 5 000 ya deposit 10 000 ya deposit oke opesa ngo ozwi ndako na yo bani kofutela ndako na 6 après 10 ans kaka nde tofutaka na Congo après soki okangisi 20 000 wana soki 20 000 bien 30 000 okesoma ndako na Congo ofuteli yango deposit awa na poto ofuteli yango deposit siko calculer siko na mbongo bakopeso ya nini wana soki bapeso ça dépend ya ndako prix ya ndako ofuti deposit lokwa ya 20 000 wana boke na osomela bandako na Congo ofuti deposit awa na poto awa siko soki ofuti deposit na poto mso na mois ko bana futa ba 300 200 livres kaka prix ya ndako oyo futaka soki ofutaka mso ofutaka ba 800 chaque mois mais ofuti deposit na yo wana mona ke mso bako kitolo ndako ba 300 400 chaque mois ofuti ndako na yo après 10 ans ndako ekomi ya yo ndako ekomi ya yo oza su na besoin ofuta ndako na cancel te ofuta ndako soki na privé soki wapi non pona nini ka Congo toboyi te bosomba na Congo boza pe na bana na basi na mibali bosomba pe na poto osomi ndako na Congo soma ndako pe na poto comme ça perte pe ezala te soki babotoli ya kuna ya awa koto boza nango soki ya awa soki ndenge nini kuna na Congo pe boza na ndako pona nga conseil na wapesa bino bato bozosoma bandako na Congo eza mabe te bosoma bandako awa pe bozwa bandako to bandako tosoma na Congo ezobotaka ba problème o kaka boye famille esali boye o famille esali boye o basali bato boye o babwakeli bato malade awa mutayo obwakeli mbaso aza te mutayo obwakeli mbaso na poto awa aza na ete poso osomi ndako na ngande na fani na nga bosomi ndako na yo fani na kata ndako na yo ozofuta ndako na nane ngo ya obwakeli mbaso osisi pe kofuta ndako boye komi ya yo nane ngo ya obwakeli mbaso fani na ndako na yo soki lelo po okufi ndako wana etikali ya bana na yo etikali bana na yo bakufi bakokoloko na yo baza ndako wana etikali ya bango siko na Congo kuna bana na yo eske bakene ko soki yo lelo za te bandeko mosusu bazosala erreur soki yo lelo za te eske bana na yo baoza na droit ya hotelema mpo na ndako wana think when you're doing something mamikolo baloba when you're doing something you should think you have to think twice kokanisaka ateke nini boye non ozosala ozokanisa yo ke kosoma ndako yo oza na poto aoke kosoma ndako na Congo ozwi komo ya mama na yo tie na kati ozwi komo ya papa na yo tie na kati yo moko na buku ya lopango komo na eza te oke kosoma ndako ozwi bakoma baleki na yo ya bayana na yo ya bana bayana na yo otie na kati yo moko na kati ya buku ya lopango eza te bongo sikomo koloba otekele lopango yango oya kobleme bango non ya foti na yo moko vraiment bandeko na Congo biso na poto tobonga na biso te tosalaka pe misala ndenge bino bosala akuna bokanisaka te keso nini ndeko asomi ndako atie yo na kati kuna o ya bonganga na zwanda mibimisa mpo na ndako non amoni mpasi po atonga ndako wana tokanisaka mpo na bandeko na biso olingo osala ndeko na yo mabe kanisa eske mbongo yango abanaye kozwa mbongo ndenge nini siko mitia siko na place na yo sikoyo basala yo oyo osali moninga yo osepela nango te donc olingi basala yo te kosala moninga mosusu te po eza vraiment bien te komona bato kosala na mabe boye kobwaka na bambasu kosala na boye kobomana na bapoison biloko yango mpe tokende nango epai te tozomona bakonzi bazokufa bazalaki na bambongo ebele eske baokundama na mbongo wana non akufi bakundi akei atiki mbongo akufi akei atiki ndako emso atiki mwasi atiki bana atiki mobali akei bakokunda yo na yango te okende ndenge oyaki ndenge toyaki nde tokende tokomemaka bandako te tokomemaka bambongo te tokomemaka biloko nyonso tu ya mokili ozomona ngai ekopo nalinga yango mingi non okufa okende yango te otika yango so eza nango na ntina te ya kobomana ya kosala na mabe mpo na bandako ya mokili ya kosala na mabe mpo soki na nini non bino mpe bandeko boza na poto bozala mayele bamasolo tozobeta eteyaka bino eteyaka nga mpe
ete ya pe bandeko bapesaka biso masolo ete ya mutu nyonso tu bino pe bandeko boza na Congo soki pe okomela bino eza bien soki pe ekomela bino te donc nayebi te mais soki ekomela bino bochange pe botika koboma bandeko na bino nga sete na obeta soki oke Congo soma ndako tia kombo na yo tia kombo na yo soki oza na mwasi oza na mobali oza na bana tia kombo mwasi na yo tia kombo mobali na yo tia kombo bana na yo zwa buka lopango zonga nango na poto zonga na buka lopango na poto ndako wana tia balocataire kotia famille te tia balocataire mbongo balocataire banopesa pesaka famille na yo soki opesa bango na place ke otia bafamille akwa lobilobi ekomi makambo mosusu olingo bimisa bango baolinga te olingo teka lopango baolinga te ekomi bobomana mais ero banaye kosala mbongo zaki yo moko bandeko na biso ya basi mibali bamama bapapa bochange botika koboma bana na bino botika koboma bayaya na bino botika koboma baleki na bino botika koboma bandeko na bino eza nango biloko ya mokili toke nango epai moko te vraiment bamakambo bozosala ekomi sikoyo kobebisa mitema ya bandeko na bino omona ke mosusu babanaye kosalela bino makambo ya bien omona ndeko azongi na poto boye osala lisusu malamu te ndeko azongi na poto boye abosani bino abosani famille akanga telefone mpona libela obengaka yamba lisusu te akita mpe kini kuna boyebi te me ndeko na bino aza na kini kuna boyebi te aye mpe asali na makambo na ye oyo akanaki asisi azongi na ye poto mpo anini makambo aboye aotrust bino so ndeni oyo bobebisi lokolo na ye moto azalaki tala lokolo bozwi lokolo bokondisi lokolo ekomi mwindu couleur oyo koto couleur mosusu oyo koto couleur mosusu eza vraiment mawa mbala liboso namona mbaso esala aboye bandeko okotala ngo na nzambe na banini bafoto me mona yango sikoyo bato babela bambaso makolo na bango ndenge ekoma nayebi te bambaso yango soki ezalaka différent oyo babwakele na ndenge mosusu oyo na ndenge mpo motu mosusu omonaka esali ye soki bien soki ndenge nini bato omona motu mosusu ebebisi ye pene te bato mosusu lokola ndeko na biso lokolo ekondi pene ekomi mokie is very sad bandeko na nga komona bato mitema oyo ya ndenge nini oyo ya kosala na mabe boye ozana na motema oyo ya ndenge nini wana oyo yebi ke eloko ozokende kotiela moninga eza eloko moko boye ekoki koboma ye mpe ekoki kosala mabe me ondimi kaka osala yango motema wana eza motema ndenge nini yo na ndoki bozaka na ndenge moko ozaka na ndenge moko kindoki eza kaka kolia bato te no ndeko akangama kotonga bato eza misala mabe eza mpe kindoki eza normal te ofa bano fanaka otongaka bato yo na monoko na yo kaka kofingaka bato yo na monoko na yo kaka donc olobelaka bato mabe eza mabe kolobaka atika nga na ndoki te mpo nalia te te obwakeli mutu mbaso oza mpe kaka ndoki mpo mutu wana obwakeli mbaso wana soki nzambe te mutu ala mpe akokufa ti akufi mpe akei donc osi olie deja okondisi moninga lokolo ekomi moke okanisa soki soso eza vraiment bien te bandeko boteyama vraiment lisolo oyo eteya bino eteya nga vraiment nazobeta se te eteya kokanisa teke nga famille nange eza soki ndenge nini non famille oyo babwakeli ndeko na biso oyo bakoki mpe kosala yo mpe eza nango na there's no any difference donc ekoki kosalemela yo mpe bashanjaka na bango kaka boye lelo baza bien lobi achange lelo aza bien mpo ozopesa elobi akokomake bima na ndako nanga ekomi makambo mosusu yo mpe babwakeli yo mbaso ndeko na biso ko nzambe asali grâce abiki bongo yo soki okufa oke wapi bolingi mpe obongola mitema te donc c'est ça mama nzambe apambola bino abakisela bino ebele vraiment na bandako na bino oyo ezangi vraiment nzambe abakisela bino nzambe vraiment apambolela nga bato basabone déjà na Kelly Joyce TV tika nzambe apambolela nga bino abakisela bino vraiment ebele na bandako na bino bato bozoluka mabota vraiment bozwa mabota bato bozoluka mabala bozwa mabala bato bozoluka soki mbongo soki nini vraiment bozwa bino mpe bato bosabone te
boya ko s'abonner na Kelly Joyce tolobelaka ba mariage, Kelly Joyce topesaka toteyaka bato ndenge nini ya kofana na ndaka libala, Kelly Joyce toteyaka ndenge nini ya kozala na bana famille, Kelly Joyce tolambaka vraiment soza na besoin tosala elubu moko o yebi te obengi Kelly Joyce tokozala wana tokosala elubu mpona yo. Kelly Joyce vraiment toza na caméra na Congo, oza na besoin to filmer na mariage, na anniversaire, na anything, na église, funeral, matanga, oza na besoin to filmer na Kelly Joyce, olingo louer caméra, vraiment benganga vraiment na kopesa yo ba information nyonso tu na Congo, oza vraiment na besoin to filmer, donc benga biso na numéro komona na Kelly Joyce TV tokozala wana pona yo so pongo o louer caméra problème ezate tokopesa yo caméra tosola na biso bien vraiment na Kelly Joyce tosala nyonso tu na Kelly Joyce ba musique eleka na Kelly Joyce nyonso tosala ngo olingi tosala promotion ya eloko na yo ya business na yo ya mariage na yo ya anything olingo sala vraiment benga biso tokozala na moni nzinzi moko azotambola na yebi te soki akoteli wapi vraiment oza na besoin tosala promotion ya eloko na yo nyonso tu ezala restaurant anything just benga biso tokosala promotion mpona yo. Vraiment merci na bino nyonso tu bobosana te ko aimer partager et s'abonner. Tomonani à la prochaine.